Innocent te tabate na chakuana. Est-ce que Innocent lobi a commis na clip na yewa eza fali poupa? Biso nde tolingi biloba loba tomo komisa ngwa kangi nini aigle chakwa to komise aigle. Est-ce que Innocent lobi chakwa eza aigle? Biso to tambola tout. Soka ye félicitations à komisa Karine. Ba image petit kala maya to pambola e po to tala mutema ne bien po to bénir. Bozwa succès na biso, to bozwa succès bo diembela, to bozwa succès bo mapo comme ça ta chaîne gars abandi Karine. Mais biso to na idéologie to finga raté, to za na idéologie tout fali pa belo on beba na innocent. Donc bon ba yebi donc pour na ngai musique pour boyer qui est bien. Mais c'est comme il a qui mutema mais c'est moi politesse ouais comme bien. Politesse na musique exacte. Oh mais âge fait ça là. Âge fait ça na ndé. Mais tant le lo boyer. Yebi na musique comme au bima no pe lelo au bexelo no kangi no monde entier. Tant bino bo zwa biso bongo. Ce que biso hotel ke bo zwa biso lo ka imbécile. Ce que yo bo finga biso bondo kana pe kuna yo na yete po amaka ka Karine. So bo zwa na boule, yo bazwa na boule ke bazonga succès alobi fali asibika conséquence ne innocent qui naï et bi singa be faire répé asibi conséquence ne de na ni robino akenda naï bat balobaka Karine na okana raté na fali poupa bat balobaka Karine na okana tene héritier parce que podium mo ba robetana et seulement ndeni to tesi ba okana mo ba fali bat ba yoka déjà ba héritier watanabi ba mona pe de ba matape na ba spectacle mais Karine sala mune bato ba mona pa ko mona Karine ko mapena minimum roboye ya ma mili ataki photo na ye gloria ati couper na ya beti phase akiko mi tekane na Grèce yo ko to bano kala sko kalita mi pende ngeza moi mon bal to moi mwasi ekata otula kuna na Grèce wana eza loka ba joueur ba betaka football ya nini oyo ba football ba betaka ba biloko ba rikibi tala mi pende na bondeza le kuba yo mona nga sepela solo mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas o toyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya passer par là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta les pétrole de Dallas tous ensemble Victoria est certa. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre. Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, autrement dit la fille qui dérange, la giga. Voilà, je suis là encore une fois avec ma charge, Mouna l'artiste, avec le c'est un peu de parler par rapport à l'actualité, les cana, Namakamouya, monde, la musique, Tokolobela, le lobe, type oyo tout le monde y a innocent bimisi moi polémique déjà bandit tout le monde fait rigoler la terre la page naé qu'est-ce que se passe à faire moi la bande et puis trop quota par rapport ndenge Karine Mokoni aza invité na concert ya URA na ya Kofi Olomide et comment ça d'abord polémique na ya cause la tête au sol avec j'ai dit d'abord merci beaucoup à Gisola ma caméra merci d'abord dans JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas 4 ans ya bana membre ça s'est fait joyeuse fête à bana membre tout Karine Mokondi, cette question ado senga depuis la Suisse. Maman veut bien la japonaise, mamie dai ba courage car en Anvers, nous avons battu la bino pour la corona, auto éviter quoi. Maman Belgique 2, maman Belgique les a 2. Maman Belgique 4, na biso maman Solange Mputu, maman Liliane, maman Yolande, Mouna l'artiste Kotarano déjà pour que tu me capes au sola. Ensemble pour ça ka ba plus. Undertaker na côté. Amteka za vimba boye za mulayu mabe na vimba ta na kati o comprendre na vimba okolo la cache to sola mona pardon batu po batala ko ba binde mo kena ba o za buzoba na bo comprendre c'est mona la posola nini te ba noka ba posola sens ni MC yo meme ona ndenge na omoni nde na bwenga to yebani to za famille to sala émission na yo ataboy mais mutu muso tindinga mutu muso ko kendo sa émission akadia mutu mo jour na kia
abi wana batakari innocent bango émission te sko j'aimerais que ça une émission c'est pour se protéger dans ça une émission pour na ça une émission pour sauter pour ngo ça émission boye pe mona boye malade virus écoute. Voilà, merci beaucoup. Donc personne en beauté la merci na ba maman Belgique 2, maman Belgique 4. Merci les sous na ba maman autorité ba chinois tolobi tala nzembo miki toko ba boati biso pe suna kati o mona ke to sala clip wana bo mona to so bina bema très kito mona ko to makolo bina mako bo mona ko makilo vema bina makolo kilo no bo mona ba danse bo mona zozo makolo kilo bo mona ngo. Merci, félicitations à Karine Mokonzi la baronne par rapport ya be fait aux sala 4 ans bana membre mona batu ezaka mutu moko asangisa batu bolingo yo kaka bango pe ba yo kaka non ne tikelo sama te donc star ya bana basi na internet na monde entier za la ramo c'est Karine Mokonzi ma. Merci pe na X base ya ndakala kala makambo do sala nzembo wana na yo kyango voilà donc mon artiste tout par rapport à nos dans le baki tout le monde est lobby total raka innocent annoncé tes maman raboka sur tube mais tu maman le bazo loba et puis azwin taba ati pembeni akangena singa autrefois azaki taba là tu couronne et c'est moi polémique tout le monde dit bango faire rigoler la postant to ebite musique ngo e komi nango ya tindika bwekende petit kene nga na soutenir yo bendeni te musique zango ya tindika tsa qualité la mutu na mutu nga lo bango omoni nga musique za na polémique boy oyebi nga na lo bango na be mission innocent sali plan est innocent tanga sali plan tanga saka to alboso ki couronne moi ati na mutu batango le king ya ba tu pali tango innocent te taba te na chaku wana est-ce que innocent lobi a commis na clip na ye wana eza fali pupa biso nde tolingi biloba loba to mo komisa ngwa kangi nini aigle chaku to komisa aigle est-ce que innocent lobi chaku eza aigle yango bon bango ba yeba pe banzembo to basala ka ba yibi matumu mo ko ta nzembo to mona fa bigasa sala ka nzembo ozana ba yibi ngula mwasi ba to mo ko ngaba papa na mela ba whisky to to mo ko follow mi be tanga loba ke mutu mo un congolais perdu nini ba to mo fali mais tant ba yemba ba nzembo est-ce que lona loba ngo to ba zo yemba ba nzembo biso tsake innocent yembizo tson fali pupa nana yemba fa bigasa yemba biso tson ko fi to tson fali mais tant ba bongisaka est-ce pas bon ça rappelle que mutema mama ke fala tali na limbisi nani Fabregas na mutema solo innocent personne qui ba robongisa na falto boso ba robongisa te po innocent na clip on a kalo bisu sabike ngana tanga ki pa kombo note po nyo ki pa mamna po nyo ki pa makamdo fa nda tanga za ba fala ba ka ki pa ka kokolo nda ba ka tanga ko monete nde fala tanga ko mo yanga lo bibongo ai makambo ngoske non maman bon innocent pas que non maman pas que non maman tu ba rater fala ça innocent nini ok non mabe malam tina musique ya malamu mais na so comme na nenga ma ki am vraiment nenga mutema mabe ko mambo ko politesse ko mabe ke politesse na musique ezate oh mais age fait ça là ndé mais tant le lo boye yo na musique komi oko bimano pe lelo o bexe lo no kangi no monde entier mais faut marquer ce ko ba yaya docteur comme bongo manquer ba waze quoi manquer ba kofi pop au tube to kende héritier watana ba solana jibe mpiana to pese tanda héritier muta jibe mpiana ko bakutana we ranson héritier watanabe lelo bakangi photo na Kofi to ba so héritier comme ta Kofi eza nango ke apesa respect na mutu nyonso mais fali na innocent to yebaka te mambe bana to ba pona ngai fali na innocent bomba yebi pona ngai o même de papa mo yebi singai atali clip yana a musicien alobi fali asibika conséquence ne innocent ke nayi yebi singa be faire répé asibi conséquence ne de nani Robin akenda nayi oye poani tant faire le kana TV alobi ke batuni mamba Robin abini ke na yebiete maman Robin ya pe maman ma vie bon pour yemo apesi yemo akoti fali pour papa na innocent ndenga ndo ki pe innocent tende par rapport to ka innocent so ka pesa re banzembo na so ya détourna ba ndenga to ka ka nemte so ya solo te ko tanga hotel émission so ko koma pe pour de akipa pe ba tuté ka kipa so ko koma ka so tina zo banzembo ne te mo akosa so ka zo pe banzembo na so ne to ka so pas manquer ya solo so pe ne donc innocent mo ayebi ke eloko ni na inela fali pa ebe eloko ni abeba na innocent donc ba mo ba yebi donc pour ngai musique pour boyer qui est bien mais c'est comme il y a qui mutema mais ce qu'on a bien on est que ce beau solo li est-ce que banzembo bo longo la biso ndeto mona Fabregas baswana fali est-ce que fala ka ka nzembo wana nini ayo kango na matoi na e ko fala ko ka matoi na tali partir ba yembela ka ngai akansi mo Fabregas tant ba ko sola pe na innocent tant ayo ka partir na lobani partir ba sara nini ayembela ka ngai donc ezango mama musique pour ngai et que n'aura ne musique kendaka mais innocent kota wapi nde to comprendre te innocent ngo akota wa ko biloka zo beta nya minute zo nje bandi blo ne bandaka boya to boso bandaka boya aniati nani
taba atie couronne et puis la peka boy Diamond amona benga e pas le nini akoloba te o pe bandi suka boy bilone bandaka bo ka pe ba bengisi suka ba trophée ba bengisa faut la Congo na minute so ote ba ministère ote faire rigolo ote fali pour pote innocent pe na kati bazo paté na fait na so ko follow mide azonga na génération nyonso voilà azonga na génération Bado voilà merci beaucoup voilà donc le lobby ko follow mide Bado très bien dit dès la baki annonce nanga to kolobela ba point oyo na lobaki évidemment moko na bomi pour ne pas que ba yeba déjà ni mami to lobela Biota moi la bandale, au botami la pas toi, je crois. Moi la bandale à solo, l'autant que va venir ma grand frère n'a bête na fali pour pas. Les gens lui ba non ba yebi master fali pour pas na yebi de me bandela magamusu. Changa nini. On venait à fali, on venait chose lui au local venait à fali pour pas changa, lukula partout de ce qu'on venir. Avena bino, voilà na partout. Selon yo faire rigolo ba baki, voilà. Fait selon ba papa faire le baki que non azam moi na bandale ya tongo, c'est-à-dire à ce moment pangu banda carrière musicale awalande aussi kada moi la banda ya tongo et créer moi polémique selon la ferré na fali nani peut-être vraiment la banda et le no lo bango ngana za ko sala analyse te kuna buzuba ngana sala vraie analyse ya mayele ngana moi bandal mais maman la biso aussi na bandal akiko bota ngana kipetela nini ya kitambo parce que na bana mona bandal te moi ya kitambo te donc moi bandal makinende ko boto na kitambo. Mais comment on so mutazu passeport ya France ba banya zani français c'est que faire go anda soma mapangu na bandal c'est kaza moi na bandal na yebite fali papa ko bana moi na bandal total asko source botama wapi en so mo pe botama em sous place boba fali papa moi mais fali papa d'origine moi na bandal mais place botama sko ndeti na hôpital botama ka to botama na hôpital ni zaka komini ezake place nini po bandal pe bat musu ba yako ya mais asko mutuma bangeze mine koti ba tindiki na bandal au moins zeme côté musu na tinya la bandal zeme côté musu na côté musu na ndaku moya bandal au bout musu na pita kitambo au moins kitambo te mona bandal donc c'est là yo koto wana ba débat na una boya koto zanini mona bandal mona kitambo na fali ba on ba la bandal ya somal pa na bandal fali pas somal pa na bandal ba mo pota la bandal we la bandal on bandal on zala na nini bandal on bandal les esprits monga na temi bona yo je mana esprit état d'esprit bandal okozwa moi simo baza ozana mbongo tonika ketch no soin propre benda ka lèvre mi mo boya bien pe abomba bandal les esprits o comprendre bandal les bandal okolonga mtu kolongola mtu lo mo boya ti ya seneka boya sans esprit okokate faut à l'esprit on va te lo na sene bon bandal diga boya ka sans esprit il faut ba na falalo ba ngo ke tuna tute mais esprit ki bandal on mona sko biso ba bandal on mona esprit ki mona exil péché ngati akitate voilà voilà donc debe sili moi la bandal la katima ramanga lo bina ferré na fali bango tout baza bana bandal ba sombi mapangu ba vana na bandal ba botama la bandal ezaka ki kozala moi na botama te na bandal na bit ba misu ba nyoso ba ganga ba bandal il fallait botama la bandal moi ki tamba ko botama na pita ki mbanda il fallait botama pe na hôpital peka ya bandal hôpital ni oh ya ba ko hôpital la bandal pesa hôpital on non lukang non il a bino voilà donc merci beaucoup biso ba bandal ebele ba botama hôpital ki mbanda so ki mbanda to hôpital mo zaka na kwena biso na longwa ya papa ziza na yebi yango bien ba mame belo ka botama na mona petit na biso c'est frère comme 20 ans abotama ouais hôpital ça pembeni donc voilà donc merci beaucoup toko baka na émission lelo ba réconciliation ngo to mona ki ebanaki na fisi wa kobongsa na Karine Mokonzi lelo pe Magali Kongolo aye na ngamu na biso abongisa te kota maganyanga na linga yoka ngote po asengi na biso te asenga yo za nani ngana président ba charge nazali mutoyo na pesa idéologie tant to banda ba charge bat ba finga biso komo batasoni bino komisa kari moi mo ya ki jona art moi ya ki asoki nani soki na boya fula alobi yenda biso nga yebi ete me yoka malo bake non c'est émission te bata Karine bazawa donc comme si nga muta Karine muta nzambe te donc comme si nga muta Karine tu dis comme si nga muta Karine ko na bika na charge so charge on ba ba sens ya charge za combo mais to bito to ba charge ya Karine to défendre la musique à Karine na mam Karine na do ça oui na so na ba fanatique ne ala pe ba batu na e so biso de ka to ba charge ya Karine ba to ba lâche batmuzo za biso loka ba papa na bango mamso zo ko ba perte blanche na bango ba muna olobi nini te batmususu ba mona biso loka ba blo mo boye loka te loko to lo basiko olobi nini c'est les pertes blanches par rapport à quoi écoute na mambo te pe eza lo mo eza tina te ba mona ngo tina te OK yango ne le perte blanche donc tina te yango ne perte blanche
nani ya mutu mo esenga na anglais ba benga ngo portoni na anglais. Voilà, merci beaucoup de évoluer. Vous comprenez? Tant bino bo zwa biso bongo. Siko biso hotel ke bo zwa biso loka ba imbécile. Siko yo bo finga biso bondo kana pe kuna yo nya yete po amaka ka Karine. So bo zwa na boule, yo na bazwa na boule ke bazonga succès po mutu ko bo kumisi bo ba Karine asila. Karine yo kana lisuté. Siko bo zwa na boule bo style as bo zwa na boule bo zwa succès na biso. To bo zwa succès bo diembela, to bo zwa succès bo mapo comme ça ta chaîne ga abandi Karine. Mais biso to na idéologie to finga raté, to za na idéologie à tout da bana mana ezana ba fan muso Karine peka ya poto benga binanga Magali akomi pas Karine mais ndeni na analyse na lobi que non leke tubi yokutu leke tubi mana makamu nanga Yvette Kalomo yokutu zala mupandi na makamu nanga donc aye na ba biso to na makambo wana te biso mamba opanza no leke tu na Yvette c'est la famille biso biso za famille biso mamuteo na ya pesa musu tsodi te ya mona ngata ba polémique to ngibanda na ba te ba polémique na mongi bandi e kali biso te musu okota ba polémique na mongo tkena na soni biso do tambola tout da soka ye félicitations comme ça Karine ba image petite kala maya to pambola e po to tala mutema ne bien po to bénir. Voilà le lobo yu arena ko folo midi déjà dans Paris azoko tala makamango tout ça là ngoto monde ba image très très bien alors invité spécial abombi nanu mais Karine a zappé invité par rapport na ngo bato soka inquiétude. Parce invité spécial au kofando bombe si to dévoiler ngo ezaki Karine et Karine héritier et Rosa héritier mona donc ce que moi non ka moi siko bato balobaka Karine na okana raté na fali pupa bato balobaka Karine na okana tene héritier parce que podium mo ba robetana et seulement ndeni to raisonner quand ndeni na raisonnement bien vraiment boye bato si ba okana mo ba fali bato ba oka déjà ba héritier watanabi mais Karine sala mune bato ba mune ba komona Karine ko mapena minimum ko boye elo pele paso la matière mo liputa po ba système ebe liputa mo ngumbi aka on comprend comme pende pesa bien ya te mpende bato muso lati liputa ngai mpende pesa so la baisse na mpoka lo mpende za ezana ba trace loka ba mibali o mpende za loka mo mutasali jido loka jubet omona mupende feza la spe loka mipende na biso mipende ma milango santé mupende be meza propre ngata na kati te mupende be meza sexy mupende meza sexy on comprend mupende meza sexy yango nga sepela mipende so natali ndeko na nga fifi mupende sexy natali ndeko na nga jemima mupende mo senti que mupende za mubesu mipende batu musie bela ba matango trop siko te so ba mon personne koto place mabe te na baba mipende la photo ya ma Emilia ataki photo na ye Gloria ati couper na ya Betty Faz akiko mi tekane na Grèce yo koto ba no kala sko qualité mipende ngo eza moi mon bal to ya moi mwasi ti ya Betty Faz na mit a mi tekate a tula kuna na Grèce wana eza loka ba joueur ba betaka football ya nini oyo ba football ba betaka ba biloko ba rikibi tala mipende na bonde eza le kuba yo mona nga sepela kolia mipende na ba bato on a sala mobe mission pour au moins mipende eza bien franchement kolia te na sas ko mo lati jana bike faut piler bango ngape na beti loka mukuse po beti loka mukuse o mona biso complexe na mboka mse longo ma mindele bi baleka na mboka na biso bango wana voilà donc c'est que selon yo Karine est à la kuti bango dans la complexité bango to ba star. Mais Karine a star, Karine a beta Arafat. Oui, ben c'est mon abeta yangom basala ba bimisa matanga DJ Arafat. Si ba kende ba kunda Arafat, oui bi tirelo Arafat matanga ne ba bimisa ngo bipoani. Pour la radio. Elenga nzembele kaka Arafat alelo. Alelo. Ne ba ba bosani ba ke ba bimise bembe alelo. Ba panzika la musique. Ba ze ba nzembele ngeleke bango. Siko nzembo bongo, o mona siko muta. Aka nzembo tanga osisa nzembo wana, abanda na nzembo wana, pa nzembo wana. Obi Arafat na France alikai bate bena ba fanatique tika boy ba fanatique tout ba ila Arafat ba ba mona musu bakina matanga to Karine obeta nzemo loka na mindele ba olela o comprend na mindele ba olela eza mboka mo boeza na kati ya nini ya Suisse ya Suisse 10 so comment Suisse 10 ebi Suisse 10 so ye bien monté Suisse te Suisse 10 eza kati ya Suisse so koti kati ya Suisse na mboka mo eza na kati ana za mupanze ba Suisse 10 tuna ba na Suisse ba ye biso Suisse 10 bango ba yebi baso kona mboka na so koti ba pesa mbote ada ba pesa mbote mo ba jongo mutala kisanga kaka adar you al fater bismin o mona ke ngai donc na poto te mais franchement ba pesa ma vision déjà photo non ça sérieuxité parce que mambo zo le bana ba Suisse temps ba tala ba kam moi ko za la raté ado senga maître sengi depuis la Suisse oui ay pas moi na te eza so ayebi mona Suisse
na sim on ya ba Tour Eiffel mon na France ne la Tour Eiffel parce que les gens na place batande ti ni na bango Tour Eiffel na bango pe na sima na ngo benga ngo Swiss ten koto ba Swiss bima ba bandaka ko pesa idéologie à Suisse. Voilà, donc merci beaucoup donc à maman chérie hein dans Babi et mamie Bernice qui faille Babi cousine Yahweh Rasson et ça mon plaisir to ko ba to ke malembe na kitoko ba to ba sepela na. Merci beaucoup. Ta benga be ma partir parler parce que na mon jemi même na bisko bino bo mo na TV bonga na mon na resko boy. C'est que vraiment beau sepela. Ah, voilà, donc merci beaucoup. Le lobo est quelque chose de pas entre biso ba charge à wala ba défenseur par rapport à la membre le moment qu'on s'est préparé. S'il faut dire que non, on invité ba tout peu ba na Karine, ba joindre biso pour l'événement wala. Na Laura ngam na liste tim to za liste na Tunisie elle choper faya. Pour me to ça ba liste ko ça clip ngo za ba. Tenga nga na ça la liste. Faut jurer pas moi kata ba. Liste nga na ça la ah mais il faut qu'on peut ça point de vite. Yo le président ba charge. Ouais. Ah. Te bat musufu wakata. Fallait fonder hein, yo président. Ouais. Ah OK. Te fana ka fonder te. Fallait ka fonder yo président to évoluer. Voilà loba. Au mona ke bo ça va fonder. C'est bon. Au mona pouvoir yo ntongo mona ke angai. Te le baba comme on a ba pour la ko pona bato. Pona ko pona bato poni déjà bato. Les questions ça la biso les questions ko ya et ça la bien. Biso to boya ka bato. Magali Congo pas ko ya. Ce qu'il faut y a non Fifi Siwa c'est bon ça passe. C'est bon ça présentable. Voilà. Vous comprenez? C'est ça. Vous comprenez? Donc Magali présentable té. Tu to luka bato ba présentable. Au mato mona ki apesi makamba présentable. Pour déjà tu dis que non mania il va Kalombo za to linga buzo baté pour au manquer il va Kalombo dans la émission. Ta ba place OK. Basi au mona ki Paulette Boeza pété. Basi makasi na be Paulette. Te clip e bonga ke batmo pété likolo na yo comment bongo voilà clip na moi mobile mais na bina lo moi si ndeni o mona on va jouer clip makolo kilo o mona ke na feinte ba lokwa mona maloka karatika na zongi na nga pembeni makolo o mona ke la komina lo ga idingwe makolo kilo dans la souka la émission mais ça so mon jour on va toi remarquer oyo bana ni basa bana liboma oh prendre ah is bazebo beta nzemo na suka ebera rappo eloko anezala makolo kilo bazozo makolo kilo voilà donc tozo chuter na news o ekweli biso lobi na après clip là na jour to sala soto sili si ba clip lo ka ba baza posa to sala ba clip tout le monde ne sera pas batouté mais mission pour mona bon mona mission to sala après clip pour clip écoute asima voilà merci beaucoup pour comprendre yo batu ba bi ke dio na ngano ekenda ka boye batu na kasoko za kana ideni ne pa na ngai lelo ko expliquer nga poso za ni pa na nga wana za na suka batu semission na to mona na ideni no za na ngoyo otsa batu na bata poto otsa bona tension pa na ngana to mona na mona za mobimba siko bata poto ba mona mona ngande la za bona blamba non bueno azolo ba kato mona za mobimba ça va comme ça va ça passe ça passe la journée très bien c'est les journées au moins la journée pèse ba oui journée koti ba voilà merci beaucoup toza ko chuter lobi nouvelle moko alors lo mo ko libiso to moni kaka vidéo to benga ex femme ya Mike frère Mike Kalambay a sali vidéo na ye adosenga bisungi SOS mwana oya suka azaso na maladi moko boyo senga ba opérer ma ba senga $12,000 batutu bakamwe na famille ne kamwe to moni réaction moi mo ba bito kamwe ngo parce que biso kutu ato yebi te que non akosa la réaction moi bongo bon ngalo bango mambo afama bato kota ati bambo bafoya bato omoni $12,000 fa maka zanya ngo papesa musala nzambi akoma déjà pasteur mambo ba pasteur na ngalo bango te ponga nga vina ngeza ezala béni voilà tant moi ça na ka loba na lobango to lobi na biso internet to lobi to selo be mission beze si la raté et si frère Mike Kalamba aleka bika nzamba pambola to ça frère Mike Kalamba adam moi na mama moi na botane bana omona eluka fuluka ka papa ne MC amona nda sak bo benga Mike Kalamba abanga yanga keka na réseau kona ngai mambo wana na ko tsango tena ndo beton émission ye muka mwasi ayebike Mike Kalamba aza kozanga $12,000 te ba kar banda na kata lupango na msa pena kar msu ya 6,000 aona pena kar 2,000 parce que 6,000 azanga ngopwana ata soka ke na famille présidentielle ndenga sula na bango ba ozanga osalisa mona Mike Kalamba na place to le kar na bakinga na bango pesa conseil ba vie privée surtout ya bana surtout malade ya mwana bo frère Mike Kalamba a musala nzamba ko tsape ya boko na basala nzamba to sa ata to beta makiki biso to tala bango na makiki na bango te biso croyez ka za musa ko to bape atie loboko ya moni
makambo mingi ya famille batu makambo ya vivre pas batu surtout basa la nzambe basa ba chantre basa ba chanteuse basa ba chantise botika ko mema makambo na bino na ba TV ta seconde ti bo mema makambo na TV te côté sukeli mwana moi là un problème et c'est à $12,000 est-ce que c'est opérer tu est-ce malade ane ye pona makambo po tango obeta masola bana obeta masola foyer mobile no même sous diable moi na sima profiter pe a côté ya kam na bino po e panza na sou bien mais pona nga na osenga nzambe ka sala grâce na mwana ngo na place à $12,000 moi mwana pa biki na grâce na foi na nga na ko ndima na ngai. Voilà, merci beaucoup Mouna. Donc to comme l'option na suka de tous la kaka ba tout boss l'événement au ba la surprise auto surprendre na bango mais votre copine asali choix kitoko ya kozala invité na Karine Mokonzi et ça li bien et ça les choix qui te quoi ça li choix moko po mais la menito nyonso ba ko ya si ba yoka bango ba Suzuki ba yoka bango ba nyonso ba yoka bango mais Karine Mokonzi aza modèle ah ba tout Karine Mokonzi amona na pe na poto mingi de matin em na France ba na posa ba mona yango nga po na ngai poto chuter poto sisi na vraiment déjà émission lelo boy babi boyo kanizate entre Kofelo Olomide na mwana ye Didi Stone par rapport à vidéo automona qui a Didi Stone vidéo automona qui a Kofelo Olomide na Cindy Leker on dit comme ça ba solo là ba pesa na moi ko solo là sikoyo batia on a na Facebook tout ça moi na mona ka alors wala ngapena mona ki ngeza ngo problème te bongo ACPT pourquoi pas la yo poster Cindy soki biz ya problème te na ba concert pe za la muso mo pe bisou na nini za ngo problème te biso nde to comme ça makamo be grave so moi na siliki est-ce que Kofelo Olomide ye amandi ko embrasser na ba pesa ko embrasser nde songa na miso to saba na ndo embrasser ba ba te wana lulu a gema so mais APC business ebiti am so atiti moi na attaque biso comme ça moi na silika pona nga nimi na moi na siliki voilà to comme na suka à s'adresser dans le message mort na bana membre. Félicitations à bana membre maman Belgique 2 maman Belgique 4 bateau tout balinga mona l'artiste mona mwana bino yeyo Barbarita Mukulu maman Barbarita Mukulu na pesi mbote merci na ba maman nyonso ba soutenaka Karine Mokonzi maman bobo akisanga na biso na sala bino ni so na sala bino mabe boluka ko pardonner mais nga na yebi na sala bat mabe te toujours batambola na droiture na lingara bino toujours na olingabino na ozonga ka simate toujours to poussaka Karina kende liboso merci na batu tout ya tout venanga Charlie Ben na Lille maman Chantal Alphonsine maman Milinze Motema tous tepele ya mbetolo na abo balinganga ngati na abo balinganga linga no Facebook na ngai Mona Cédric po na lia pe mbonga mama kala na habite sur na sala bango nini voilà ba remerciement motema na bino vemande bondo linga Mona ba remerciement na nini ba remerciement te ba dese koki po na boaki batebele na boaki déjà batebele ya East Base ya Ndakala ye na boaki po nzembo abeteli bana membre 4 komona 4 ans bato bazaka place moko eza bato mususu komona ake na famille bato aye ko filmer paye bakaka vie ya mobala bato wala ki peka komona tango zoluka vie ya mwana mobala bato batache nene longo non te moko ta la vie ya mwana bato ki okoti susu na kati makole nebiti beaucoup mo luka vie ya Karine atiki vine okoluka vie otya mikolo balade apona ba mobile na ye ayibaka mbonga va voyager kuna pe kuna susu bwa fingi c'est pas bon olingi mona 26 ans donc c'est pas donc Kunda c'est souhaiten voilà. Voilà, merci beaucoup. Ah, bon bien te, batika ba viana. OK, merci beaucoup donc on a biso batokenda to vanda mingi na poto to yeba veni mingi ya poto na to koma poto te to koma matata poto po anini. Na bi na poto abeta mukara. Eta veni nyango omoko oyo yebi ya poto. Avec l'oranger. L'oranger. Ezala côté Tour Eiffel. Sima Tour Eiffel, avenue l'Oranger. Ouais. Sima Tour Eiffel, avenue l'Oranger. Ezala wana. Tuna bato yebi poto ba yebi. François Mambi FM. Sima Tour Eiffel, l'Oranger ezala wana. Batalika na gauche, avenue eza na kati wana. Omona ke biso to abatuma boy to kota za makalita poto po anini na poto akipa mutu te. Na poto mona ready ya miss. Ata we ranson jibe mpela batambola na bango ba kipe. Ah we mutu aleka photo 10. Alongwe na ye. Na ando kanga mutu mala nzoto na ndokanga. Papa. Oh. Voilà, merci beaucoup de comme la souka Mona l'artiste. Merci bonzamba pambola batu nyonso balandi ngai abeni batu nyonso balinganga ba balinganga te nzamba kotsa ba mutema ba ko molinganga po mikolo na moto asika. Mikolo bo sentir vraiment que Mona zali. Merci ba tutu balinganga. Merci na ba gros bisous na yo, ba gros bisous na ba batu nyonso vraiment o balinganga. I love you, I chant you.
Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'était avec Mouna, l'artiste, pour comprendre. Azalaka Kabongo du Chocho. Donc merci beaucoup. La fin de tout beau bolingagement, il de partout. Dans le moi mingi solo ya. Donc cette personne a yo pour la merci pour la image d'Arcel Izina montage. Mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse. Babi ya dadi mabi moko la Mombé na Paris. Ya Paul Venture m'a fui là. Margot Kanka Nicolas était na Télémara Boye. Mon papa son Feli. La maman Yvette Mbi à la japonaise, toutes de bonnes choses à vous maman. Et puis mamie depuis l'Anvers. Et pour notre succès la maman langa quoi maman Belgique que il y a deux. Merci beaucoup maman oh ça la pour langa et aussi merci maman Belgique 4 maman Solange Poutou, maman Liliane, maman Yolande. Donc boutique Orlène qui m'a cinéma tété. Donc on a tomba 11F bobeta tokuna barrivage toi qui toko et ça voilà merci beaucoup. On se retrouve prochainement. C'était Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise. C'était ça Karine Mokondi, la baronne et aussi merci à mon boss JB Kumaluta, le vrai. C'est totalement ma site, c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là, de télé, sur le Libuso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer nana roboya donc ils sont tous s'abonner massivement dans une idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble c'est d'habiller la ndenga indusa Victoria et certa amen.